Venga za problème noté. Ana problème sindité. Tendance sur la jour ezaki ko sindi le cœur té. Nakoki jamais. Nakoki jamais. Na tindela ki voice vient na téléphone nanga. Na biso nakoki jamais quadra ko côté là. Alia parce que kimisa ya godé. Na maroki. Na bossa na té. Alors quadra to umeli. Maman ninjo eloko oluka la vie na ngala. Mais 4 to kangi maniki. Basoda ba yeba kanginga. Yazolo basiko. Basoda ba yeba kanginga. Ba ridiculiser ngai vio bosani passé. Je na regretté bosani passé. Na problème na sindité. Njo ka piéger nga. Mais njo eloko oluka na bana nga vie. Quadra. Olomide njo eloko oluka na bana na ngai prend sa lobisa nga susuté. Pense place à kende yeba na te. Moi na nga place à kende yeba na te. Famille na ngai dikola babenga. Ya tika filmer ngai. Tika filmer ngai. Tika moindre publication na porter plainte bien. Oh na loba parce que mon major mutabina na loba. Pour na so la zapper mon major batu. Oh ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la ridiculiser. Alobi yo tika go porter plainte. Alobi ngai a autorisé ngai. Na autorisé parce que na so la quadra. Quadra. Yo avie na ngai yango bakanginga yango bakanginga. Bakanginga eloko linga ke sala yango bakanginga. Mais quoi dans les biques nos débats kanginga boina sto samwa. Et les gens des ans et ça en terrain. Album et beba pour y ébi réputation dans internet. Quoi toi un problème nini. Pourquoi tu commences à niveau vieux yebi ngat banda 17 ans. Vieux naza d'ici là comme maman mukolo vieux comme quoi harceler ngai. Vieux za na voda comme presse au polo zotala. Lelo ni ba bia sala ki sabe na nga. Lelo ni ba bia sala ki ngana ko vana to kilte na kisinjora. Famille n'a pas boyinga liko akisinjo. Bande ko nani so boyanga liko akisinjo. Sindi na za problème na oté. So moi na saki vidéo pardon parce que ba yana ba boyinga na YouTube. Ba yana nga moi sabina sa so ba émission. Ah OK. Na ko ki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli obomela ya godé. Merci beaucoup. Ay boloba.